na bavette. Ah, mutamukuse mutatinda ka ofinga nga o alata costume simba ka ete. Ye mutati ye yazo kipe ma musique tazo mona te ke no musique sili pona ye. Ye nde muta otindo finga na comprendre ce yo, ye nde muta otinda yo ofinga nga. Mais okokate, okwa ina pula mabe, okwa epa chaku, okwa ipena ko epa la. Epa chaku na ko bando loba lelo ti lobi na tongo na olembate, na bandi suko loba na olembate, na bandi suko goûter laisser. Tala mwasi ya salite. O mona te tango sali dia tango telemi kabwe. Pantalon na simani son maye bimi. Yo mwasi. Ba mi benga ka basi pona basi. Nazo senga passeport ya principal eza identité na ye. Azongi selanga passeport ya mwana nanga. n'a porté les tout plainte n'a parqué à Kalam. Déjà je pense que dans 2 jours mon père sera là déjà à Kinshasa pour na marambo les ketu à Salanga à Violanga les ketu à Viola yo donc en mobile les ketu à Violanga embrassanga par force. Tant au Fandi wana déjà on a déjà combien déjà un mois déjà depuis na côté équipe nationale na un mois pas na kiko suba tant na kiko suba les kechu à landinga tant à landinga bi au moins te batutune bazana banoka ngelo nini nganga ni mtufuna loba ngani suna lobi ti tafozo makambu taka aux équipes nationales aux élors na biso banini mais nous avons na CP no makasi wana na garçon moi kitoko banini il faut que magara bébé na ngai na sali 5 ans internet o toujours likolo na beta ba vieux bango ba beta te na kuta bango na net ba yeba na kate na sima Manique de John ba fulami baza reconnaissante te ba chroniqueuse na ko mona fimo boya banduta ebele fimo lolemu nezaka pembe lokwa ya mwana ya bébé il faut ko sukola ngona bicarbonate po ekoma léger mukolo ndengwana zoloba déjà solo lemo ya pembo amno solo na age na ngai na opesa eka ba réponse ke alata nanu mini ndenga pe na lata ka robe mini na sai na ngo émission ngana kotisaka ata ngaso na sali 3 émissions te na semaine poto ningana ka ndenge nini aza wapi soka za na problème boye biso naza la sel mutu o na ningisa poto lelo ba obeta lisolo ya Karina comme bomba masima ya eloko moko boye po asala ka ba faux voix asala ka ba nini asenga ba pardon et puis retira ba pardon tout ce qui est sorti ai na fula Karina na publication na sala na ndaku na yena njora yango bimisa Karina pota ayeba na ete. Ayeba na ete. Batu nyonso wana o basali ba équipe ayeba na raté. Ujana za mwa mukie alingai makamu na pesieka makamu na pesieka un goutte d'eau dans l'océan. Tapazanga na za océan ya mai. Na pesieka un goutte d'eau aux vertige. Moi nango pe ozo maîtriser combo na pe na bien te bamsu ba benge fivette bamsu ba benge vovette bamsu ba benge soki torot siko na ebi a remarqué que tala kaka non a komi ko na yebi mutu oyo ozo tinda ya finganga mais non wana yo tanga ikomone non apeki faza non apeki so abi wana madame ya tongo so za besoin d'information un pampers pour so beba sanzeli pampers ba boaka ango na yo za pampers ba sanzela na obwaka na omona ka fi moko ya banduta ebele et puis tanga zoloba ozo finganga obinga na munoko munene moi j'ai des lèvres sensuelles que les hommes aiment mibali na ngai nyonso na linga na vi na ngai eloko balinga na nzoto na ka mes lèvres mais yo za munoko lokola mbisi yo liake bembe na mai azati lampia tilapia ta mo pongo Ngosobo na benga tilapia pourquoi? Azat tilapia. Oui, pourquoi na benga tilapia ça déjà? Tilapia ça na. Ferre. Tilapia. On lobi tilapia nani? Ferre, tilapia. Aldo.
bino pona ko se détendre avec un pacte d'idéologie yangoyo chez Djonga Nganda Taba cadre kitoko pona kolia pe komela avec un pacte toujours oyo abongiseli bino ba spécialité ya kitoko boyeba ke kobanda mokolo ya mardi di jeudi chez Djonga Nganda Taba bafongola ka partir à 17h tu 23h awa spécialité ezalinde ntabande tabae olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonga Nganda Taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque week-end babengi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Voilà, merci beaucoup bana Congo bande retour Bolanda biso partout à travers le monde balobi internet ekomi komboka ya Manic de John toyebi te eza na kabal moko esalamaki po ba provoquer Manic de John po bato musu bazwa lupemba ou bien zanini lelo tolobela 2 points ya bandeko na biso ya ba danseuse o bakoti musala ya chronique yango o balobi chronique ezokende na kobeba tokolobela pe lisolo ya passeport ya Prince Babia identité ya mutu bakangaka yango te identité ya mutu bakangaka yango vraiment te na ndenge ya logique même l'État azo permettre te ke okanga identité ya mutu na ndako na yo. Manic de John, bonjour. Bonjour Ken Piana. Boni Manique. Ça bien par la grâce de Dieu. Manic de John, tomoni bandeko nyonso ya poto lobi vraiment balali sibiso pongite balobi no Manic de John azali ser oyo lelo asali musala ne kitoko Manic de John asepelisaka biso alongolaka biso ba stress lelo ekomi tolali tolamuki tozomona bato bazobima bazoluka guerre na yo tosalaki live moko lobi leki na moko pe afimbo na fimbo malika salaki live ya kogangela bato yo bazo sa lobe émission mabe alobi Manic de John aza ser na biso soki to ana guerre eza ya biso na biso bato afimbo na fimbo mais muto aza ndeo ya fimbo na fimbo soki a touché Manic de John eza net a touché biso nyonso tout et puis si lobi vraiment to lalité bato poto vraiment ba bengi grave na remarqué vraiment zalaka très populaire hein? Ah, très populaire. Bah on est pas quand ça ok au Manique boya on a vu ça bango internet oh ko sala Goreti Louvezo maman Antoine restaurant de play chez Jacinthe Tela 22 ans bali aka eloko moko donc Ken na sali 5 ans internet oh toujours likolo na beta ba vieux bango ba beta te na kuta bango na net ba yeba na kate na sima Manic de John ba fulami baza reconnaissante te ba chroniqueuse mais na ekomona na komona fimo boya banduta ebele fimo lolemu nezaka pembe lokwa ya mwana ya bébé il faut kosukola ngona bicarbonate po ekoma léger mukolo ndengwa nozoloba déjà solo lemo ya pembe wa mno solo na age na ngai na opesa eka ba réponse ke alata nanu mini ndenga pe na lata ka robe mini na sai na ngo émission sans doute atala ka ngai j'ai 40 ans mais atala nde batu balinga ngai atala kaka genre nga naza elle n'est pas de mon niveau. Elle n'est pas de mon niveau à comité, à na cheville, à comité. Au comme donc azapena atana tibia nanga à comité. Na internet ken yo yebi na yande na yaka kutu. Nazara muke koleka awa.
bango balingi na koma bourreau na mela ba vitamine lokwa bango. Non, l'air neuf l'imbattable, hein, le grand manager. Donc ndé to zaboye, to yeba nani aza nani. Nga na koti saka ata nga so na sali 3 émissions te na semaine poto ningana ka ndenge nini aza wapi so kaza na problème boye biso naza la sel mutu o na ningisa poto lelo ba beta lisolo ya Karina comme bomba masima ya eloko moko boye po asala ka ba faux voix asala ka ba nini asenga ba pardon et puis retira ba pardon tout ce qui est sorti c'est ça Ken toko sala ba jeune makama musala te o ba kuti biso lelo ba junior mawete ba yebi biso ozo comprendre ba choisi ba yebi biso ba Jimmy Bela o ba kokwa Rafat Makizembe ba yebi biso ngai na bwaka ka ba madame tant na mona jolie mayala madame na mona Angel Muswail Makizembe madame ozo comprendre na mona Goreti Louvezo madame Belinda Diake c'est madame tant na mona maman Anto madame mambuta ya ngai ya pasi pe ya bisengo tant na mona ba don ba madame wana na otala ba manzanza moko ba yi internet pona luka mibali ba mema bango soki wapi Europe ba kota raté donc ngai nazo chance ok poto na ndaku na biso voilà Mané de John tolandaki jazz a loba na émission moko lobi oza parmi ba fui ya Karine Mokonzi mais tomoni outi ko fula mwana moko ujana awa kala mingi te ujana wana komi mwana lisusu ya Karine to loba sege yonde fula na Karine yango Karine azozwa pe bato yo zo fula ngai na fula Karine na publication na sala na ndaku na yena njora yango ebimisa Karine na pota yeba na ete ayeba na ete batu nyonso wana o basali ba équipe ba yeba na raté ngai publication na sala na kata ndaku na yo bakangela kanjora nde fula Karine ujana za mwana mukie alingai makamu na pesieka makamu na pesieka un goutte d'eau dans l'océan tapazanga na za océan ya mai na pesieka un goutte d'eau ozui vertige un goutte d'eau seulement un goutte d'eau nani oloba nanga ka diembela na bato nyonso ba chroniqueuse nyonso ba yebinga eto banda donc na obanda na Cynthia Deborah ngamu na luka bango te bango talaka na za sans téléphone mais bayaka ko lukanga ko vandela nga na Aurélis et puis na ya na internet na imposer eloko avant ça na ngai vidéo il faut futanga nani a futa ba $20 na ba 50 te moi na ba veta oloba nanga fallait opesa ta $50 te pas fallait na leka $50 te $50 c'est loko soule apesa nga na soma papier mouchoir wana zango pa pamba koko dila sokuta pesa nga 50 na somba jus et bongo epa ye moko président siko Mané de John makambwango mwana ngo pe ozo maîtriser kombo na epe na bien te bamsu ba benge fivette bamsu ba benge vovette bamsu ba benge soki torot siko na ebi a remarqué que tala kaka non a komi ko na yebi mutu oyo ozo tinda ya finganga mais nono wana yo tanga ikomone nono apeki feza nono apeki so abi wana madame ya tongo na kota vie beaucoup na couloir oyo wanga madame ya tongo otuna na bandal awa bandal ba oyebisa yo Manique de John bana vie John biso ando benga biso bano bakenda apoto oya bana na yena ndeko na mwasi ki bana na bakenda apoto biso balingalo to maîtriser ngo kalaté avant j'arrivais même pas ya oloba 5 mois na lingala parce que j'ai grandi en Europe na kola na Équateur na biso bantu na olonga pe na Belgique boke bumba nga basukola nga na maya molwa bomba mwa moke oyebia Kimbuza te na oyeba susu te na oyeba siko Mané de John fivette yango soki bavete soki babenga soki pampex yango ebandaki ndenge nini pampex alali alamuki boye ba abandi mbala moko ya na Manique eza musicien moko azosima na ye musicien moko azosima na moni direct mo boye basali na preuve de ba vidéo preuve whisky ochela nga direct wana mwana ana azoseka na comprendre mutu otinda ya finganga mais yo oli otinda bato ba finganga obandai na Karine oli atinda bato Karine kutu nzeta mobesu azwaki ndingu ebongo yo nzeta okaka na obwaka demi tige almette tsaba moto opeli ozo komana poto ku balo bana répondre oto yebani te mwasi ya nduta na ki danseuse ozwati na ebito bina na orchestre nini obina na orchestre ni po non peki sol ba wana Manique obina na orchestre nini ozo beta masolo ya 5 sur 5 go wap 5 sur 5 ko ezaki so ba mise ba sisi réunion na kofelo midai bike ngai fona kiti na ngai tika na ozela babia
nga azalaki goûter lese ya babia te nazalaki madame na ye yango balider nyonso ya mboka oyo bayebi ke mwasi ya babia eza manike ntango akufi babi manike abomi babia mobali na ye oyo alingaka mingi tokabwanaki après 3 ans mobali akufi naza veuve na ye te mais na otanga parce que il est le père de mes enfants j'ai vécu avec lui 18 ans siko Pampex alobi yoko otanga kombo ya babia te comment nini Pampex ou bien na alobi aza mwana muke nga na ma koko masolo ya yebi pona nga yebi yango ndeni po avant yeba masolo akeni faut o vivre na époque wana siko masolo wana oyo azobeta à moins que non sans en besoin d'information un Pampers pour so beba sanzeli Pampers babwaka yango donc yo za Pampers basanzela na obwaka na omonaka fi moko ya bandute belé et puis tanga zoloba ozo finganga obinga na munoko munene moi j'ai des lèvres sensuelles que les hommes aiment mibali na ngai nyonso na linga na vi na ngai eloko balinga na nzoto na ngai mes lèvres mais yo za munoko lokola mbisi olia ke bembe na mai azati lampia mi ati la pia ta mo pongo sikozo boya na benye tilapia pourquoi azati la pia azati oyi pourquoi na benye tilapia ça déjà tilapia zana ferre tilapia olobi tilapia nani ferre tilapia voilà alors mutuna mutaeba déjà na identité na tilapia déjà eza komba muta alors Pampex yango na di Pampers azolo ba mibali nyonso ba bimana Karine basila c'est que wata pas sili yango wata sili to comprendre tina nini wata sili abimai na Karine asili to comprendre tina nini wata sili po mibali nyonso babima na Karine basila wata pas sili tango asili akomo tinda bavette basanzela mwana ngo paliaki ata picote ali ata nini ali poto moto bandai ko benga kala potivap et aka moins cher. Vous comprenez? Na otala ka moi simo bo alati kolan ba kolan ya kala o ba kolan o eza wana ba benga ngo kolan te wana ba kemba sous peut-être a bomba ba cicatrice amba alati ba avandi azoloba na se ba poni alati robe mini wana sans batte parce que ndute bomba mina kati nduta ya rouge eza na kati ken na sala ka be lobi na osepeliso na sala mission na robe mukuse na olata bena couper ana pourquoi moi na nga lekinga na moi ba fwengi na olata couper na ya mukie wana na olakso ke no nga na 40 mais mipende na nga so longol bilama mobala sepeli yo so longol bilama mobala yo ka kele a osala ka ya okanga miso kanti mwasi mususu mais abeti ka l'essentiel ka yango boza ba goûter c'est mobala o ke no aller retour ndeni vous êtes trop sale. Mani de John, ozana nos jeunes filles, pourquoi on dit ma komibenga koko tandis que ba camarades no kolana bango bazo regretter balobi ozana no pena jeune makasi koko po na internet balobaka ngane na koko na leki bango nyonso na age na ndima yango ba camarades no siko bazo sepelate ba olinga te po nga na koli awa tango tosali émission ya malewa ya bastar nani tendresse amoni ba vie oyo bazo pesa témoignage na ngai nga na koli awa otuna ba manike mukolo nga na koleli awa na botami na kivunda na koleli awa mutu nyonso ayebi so otuni aja bana ngo tu aba manike akoleni awa tango obenga koko nga na obenga Mathieu Bichera yaya na obenga Jolie Mayala yaya na obenga Wivin yaya ba yaya na nga ya musika ba yosko tambo obenga nga koko omoni ke boyebi na bino ngate bato nyonso bafinga nga eza bato bayebi nga itike elo na osepela na yo depuis to bandi otangi no pe kombo mwana mutu te okoti be sija mwana batu te bazotia bana no na kati ba problème na yo Mani de John est-ce que ça la bien ofandi boye soki Pampex wana na habite Pampex bavet comment on a esala nga kilo azotia ba prince babia ba Jonathan ezo salondeni mais yende za wana akokani atana moi bana omoni bana nga bato alobaka pona bana nga parce que ce sont des beaux garçons et puis bazo propulser bien étoile omoni bango place ba uta reba na raté mais ngalinga ka ba filmer bandaka batata na bango nde yo filma akune pa bino ndenga na saka émission na pumbu bango pe ba filmer bandaka batata balinga filmer ba parents na bango te poani ponga mama na nga leka na vidéo bango ba filma bandaka na bango ba utela te poani oyo aka ba utela ba makala kuna na ba kinza mfwete kuna na ba bumbu na se place ma ekotaka
non dénigrer bana bumbu te mais bumbu et ya bumbu et bumbu bumbu au côté macadam place Crisco le voit des azalaka zaïrois au senti pas que nous avons macadam au sompe mais bango bazaka pe na ce côté ya majukukuna côté salité mais aoya abimi danger danger nga na fia bandal na kola na Paris mais mané de gens tozomo na témoignage ya bandeko nyonso quartier balobi maningi de gens osa okola na bonne vie vie omenaka ya internet esalaka bandeko no soni kotala ndenge bokola na makambo zosala esalaka bango soni osalaka neti soni ya famille par rapport ya ndenge bokolela image ya famille na bino ndenge bayebeli bino na bandal est-ce que maningi de gens esalaka motema pasi te na ndenge famille na bino bayokaka pasi wana ke maningi de gens vraiment via lix ya kola nango tala makambo maningi de gens asana internet ka Yvette motema ya Zamaleke et puis ça bango pasi ya nanga mwasi aza awa Clarence Ituni mena mbali na ye je salue ma sœur adorée Mireille Okito na Junior Okito je salue vraiment ma famille ba mona ngo mabe po baebi éducation ba pesa ngai na niveau na kolela siko ba tala batu mo ba finga nga ba kokani na biso te binga linga tikala olia ngombe ya kapate nga banda olia viande fraîche ba bomie pa na biso ngombe ba bomie pa na biso. On se comprendre. Le pango na so na bengo la plus jolie de tous les parcelles qui au vanda na vanda na le pango l'équipe le pango nyoso ki toko na Pumbu na veni Pumbu. On se comprendre. Et puis mon père est mort à 40 ans d'âge. T'as ce position antique la biso mais batu musu bazana batata na bana ba maman na ba balinga ko bimisa bango te mais bazo finga oya ngai atika biso na position ya bien na pona internet tant na pona internet na ye na internet ba forminga ngana na leader na nga fali ipupa di cap la merveille soki na salika alika bango nyonso basopana pa fali ponga na kento apa fali bo bunda bokoka ko bunda te bola image bo bundela bozana ngote biso to tsaba émission na ba seya ba mbula ba caméra kufa biso ba micro kufa na profiter pour saluer Mampata maman Sylvie Mampata à Kinshasa et le président Weranson ou auteko kwisa makanza mikolo na ngingiri conseil live wa penza ki somo Mané de John na peso félicitations en tout cas ba abonné nyonso nga kumisa Manik de John te soki des fois eza na lobelaka e félicitations d'abord ero lobelaka fali to mona kapé osengaka na batu boyo kanzembo tel opesa batu pe lengi moko ya nzembo ya mannequin koyemba yemba ngo tro na be émission bandeko na ngai o mususu bo sala promotion ya ba artiste et musicien mususu poto ana besoin ba artiste et musicien ba évoluer bozo lobela mutu na kofinga finga ba leader boko banda kofinga fali bozo finga wera bolobela pe ba projet artiste aza nango bolobela kango te bosa la promotion te ba titre banzembo ya artiste ngo bolobela kango bazaka kana ba trophée o na kena yo artiste comme ko kene koza ambassadeur eza en sens te il faut ça ba trophée musical. On a besoin de trophées musicaux. On n'a pas de besoin de trophées de la rue là. Hein? Toi on a besoin de trophées, Nino War, toi on a besoin de place fallait à Kendaka. On se montre place leader na biso à Komaka. Bolobaki featuring na musicien international, na kosa featuring na américain te et ça complexe. Lelo bango nyonso ba mulongo ya sombo. Mulongo ya sombo. Lelo bango nyonso kiti na micro ba komi ko simbo sali kiti na micro. Wana nyonso ba inspiration ya Manik de John. Non na yana ba inspiration ya danger tant que la reine de l'internet. Hein? Mukolo na bango. Ya wana ya baka mukolo ebili na osana mwana mukie. Goreti Louvuezo, Diakese Belinda, Diakese, balobi maman anto na restaurant de plage chez Jacinthe la anti-gigolo, soke na café na bachanga nga pena boe, ba otalanga, ba na poto ba mama ba lela ba manike mutalongola biso stress. Nga pena mona mutemanike na mona ki na 30 ans ozoko nazokota, o côté mission na bata mikutu, na musala abata mi atala kana lobini, sala melabino te. Eh, ekare komulai. Ekare komulai. Eh, na longo na filmu na kuti bino kana ro elandi na leki lisusu. Ekare komulai ya. Sala 50 émissions talamande. Nani otala yo. Nani otala yo. Viens nga Jacinthe, viens nga Moïse. Papa Moïse vient nga sacré papa Moïse motema ya Karine Loali. Mané de John o fanda randeni na batu na quartier. Balobi oza trop par dans quartier bien te to fa na quartier na biso linga banga ba lingate na salle émission awa. So na zakana batu bien te balinga ba lingate parce que ça terrasse DH ya terrasse à Didier. Banga ba lingate soki bandima nga partout au kena salle émission côté la so mona bandima. So ba chérie to keto sa kuna et pas maman Nicole Aurélie na mini market wana. Na okota. Po ba est-ce que maramba lo beza. Ah.
Manike asola bien. Non, il y a quoi témoigner. Hein? Non, ils sont solo. Ils sont solo. Ouais, parce que ngande gérant awa. Jigal mon amputo donc mambol ils sont solo. Babi Manike abimisa trouble à ma case. Tam kolomote. OK, merci beaucoup pour notre témoignage qui te. Témoignage peut aller témoignage mususu ya mwana banda lié wana. Hein? Senga témoignage ne son à se comportement. Papa Yaka. Est-ce que Manike a fan d'Arabien à Bandala? Bon, Bandal les a locaux, la fief à Maniqué, hein. Tout le monde le sait. Mais Otoki n'a pas eu bondé. Mais non, nous sommes en plein boulot. Nous sommes en plein boulot. Parce non, salade. Moussalo salate au fandi aux autres dans les vides. Nazo sala. Donc, tant que nazo sala, il faut sentir que nazo sala. Kotoko est lobby est belé. Alors, Kotoko est lobby est belé. Là, dans les vides, Bon, tu vois, il y a des gens qui ne. Bon, moi, je suis dans la split mingi, à supporter vraiment chaleur. Et Zakaka, Bamakambo. Donc, R9 l'imbattable, à supporter vraiment. So, moi, je suis l'imbattable. L'imbattable R9. Kotokanae, on dit que Batubasa, là, on va siger belé. On va siger belé à Messana na split. Non, Moussousou. Avant d'Arakaka, Batutu, Batunyoso, Bayebi, Balobi, Angolais, Yebi, Koko Ingila. Hein, ma copine. Au moins, moi, si wana. Hein? Na habité. Si quoi, bango balingi yo lobela, koko te la confite pourquoi tandis que au boti moi na non na katia quartier là te. On t'a pexana côté la kofi. Azoba. Au moins non. Asili na ya ça ne mariage te. Na africain so que bala munde na poto va na mundele. C'est que vraiment non azata na desa ki ya kitoko te na poto wana. Hein, azata na desa ki ya kitoko te. Oya bimi na ona miso bato. Soka zana nzala kofi akende pas kofi. Atika oluka ba rubrique. Ma est-ce que Cindy a camarade nae? Cindy a yebi ete. Au moins te ka fuli Cindy. Cindy a yebi ete. Cindy a yebi ete. Cindy jamais autant a combo nae. Ba complexé. Ta bavette. Ah, mutamukuse mutatinda ka ofinga nga o alata costume simba ka ete. Ye mtati ye yazo kipe ma musique itazo mona te que no musique sili pona ye yende muta otindo finga na comprendre ce yo yende muta otinda yo ofinga nga mais okokate okpo ina pula mabe okwo e pa chaku okwo ipena ko e pa la e pa chaku na ko bando loba lelo ti lobi na tongo na olemba te na bandi suko loba na olemba te na bandi suko goûter laisser tala mwasi ya salite o mona te tango sali dira tango telemi kabwe pantalon na ona simanyo son maye bimi yo mwasi mi benga ka basi pona basi o lasika elamba ozana mabele babengi yo mwasi yo kansi choko eza nini choko ze loko te basomba ngo na magasin nga na naturel kaka nde na naturel batala nga na ta o mona zo fingama o tala nde zo fingama na ba commentaire babi obimeli su wapi danseuse ya nani Bina po bino nde zana bozana eloko osala te donc so botangi kombo ya la reine te a balobe ote pa karma pa auta pa kama mouvement pa munene o ya dabi oyo yebi non nga na yebi te nde batu asalaka banzembo na ye seul kama pa sala carrière solo kama pa na orchestre kama pa comme on kwisi de pola bima kono comme on kasi. Merci beaucoup. En tout cas, vient à Louison Mbata. Mon frère Gauthier Mascotte Yoyebi. En tout cas, on appelle merci à trop. Na Patrick Mayangi. Prince Yahweh le mystère Vexas. Joël Koufle. T'as la mère na oye Joël Koufle. Mère no yeyo. Massa Bogali Bongongo. Mère no yeyo. Le baki na Turquie. Ce qui va moni Manik de John. Restaurer zoton da bateau plein. Turquie wana tozana Jenny la Léonan na dar joker. Bakoli ezali eza déjà abimani kete comme le quoi babi excédent il faut baksa mbongo na baksa mbongo ya ken oyebi internet to bato ba oya bazo vivre na visibilité. Moi je travaille à Fimbu na Fimbu et je reçois une très bonne salaire, on me paye bien ngana ya pour la visibilité te. Moi je travaille, c'est mon travail qui nourrit mes enfants avec mes fanatiques que j'aime beaucoup. Si tu bino bat bolinganga te botala nga makasi po bande ni bo kitsanga. Oko kitsanga te parce que ta na ka na internet kutu nazalaka boete. Nazalaka na ba problème ebele. Siko yo fingela nga nini? O fingela nga loko nini? O finganga te mama, bala nanu. Bala na âge na ozana mobala supporter côté yo tanga comme Manik de John na âge na yo moi j'ai été supporté par un homme
afutela nga ndako alesa nga na tambolaka na Mercedes bino que son âme repose en paix bozwi chance wana te bino ezaka goûter laisser vie soka beti lobi akomi prêtre yo beti ngo comme prêtre et ana prêtre mona ata salto sato yo kana bien menalinga ko lancer parce que déjà to lekana na lekana nzela na ye na lancer keta comme prêtre na ngate ma prêtre na bino na comprendre mutatinda ko finga nga ngai eloko nazo senga passeport ya mwana na ngai okenda na ye Angola ofuta ye mbongo te bozongisela ngai identité ya mwana na nga bakangaka identité ya mutu te bozongisela ngai identité ya prince zongisela ngai boza passeport na tozwi passeport te pesanga passeport ya mwana na ngai kibomoto zana passeport na eza na ndako te humanisme il faut sala kibomoto bomoto bwaki wapi humanisme na kibomoto na yo wata loba na ba Charlie soki banani bazongisela nga passeport ya prince et sala ngai bien bana mutakufa aloba na nani mususu wana mais Charlie Mobutu akufa te Charlie Mobutu te mususu pakalingomba te mususu asoki na bawa na yebi bango te bapesa ngai na boya kobwaka ngo ata liboso ya Direct TV bobwaka Charlie aisa Charlie aya kozongisa passeport ya mwana na nga esala nga bien omona pe que non moto na tembe okangi passeport ya mwana na nga et puis de deux bimisa concert bobeta na Atlantique Kinshasa mobimba etala concert wana lero Matisa Prince nga nazolinga pena olakisa concert wana lero Matisa Prince ndenge sale telema pona nini obomba yango motema mabe bimisa lakisa makambo ya mwana muninga bimisa concert wana batiango na ba chaîne nyonso si c'est tofuta mbongo to futa lero ozo présenter Prince bamone ndombi esalama na Atlantique ngana ki panvita bokoka te mutu nyonso apusa pembeni na ngai ya oluka moto na pesa bino moto borenie nango mais simbika te moto sona longo pembeni no mbamo olali sona longo pembeni no olali sona longo pembeni no olali na pesa makambu na ipendeni na soka makambu ngake na forma nga pesa nga makambu ata bomba ndamu ma pesa nga ya makasi alors je vous aime beaucoup vous m'aimez aussi beaucoup et ceux qui ne m'aiment pas ceux qui ne m'aiment pas moi je vous aime beaucoup. Alors Mané de John en tout cas na sepeli a trop koyoka yo oza mama ozo lela intérêt à moi na yo parce que identité à mutu bakangaka yango te en tout cas bana poto nyo surtout bokomela biso ba message soki vraiment ba bloquer identité à mutu soki ba bloquer na bango identité ya mutu to pesa bino raison soki identité bakangaka yango te nazo senga passeport ya prince po eza identité na ye azongisela nga passeport ya mwana na nga azongisela nga yango ya futa mate mais bapese quand même bapeseka passeport na ye Mané de John soki bapesi passeport ya prince makelele pe esila quand même bonga na tshaka ba makele yo mona nga na kumba bato yo so mona nga na lamuki kana tango na bando finga mutu nga apesaka ba droit de réponse nga finga bato te en tout cas merci beaucoup Ken Piana na linga ko mingi me na bino ya mbalo bozela merci beaucoup merci Manik de John alors bomoni biso to yaki na biso na bandal ko visiter Manik de John côté azalaka et ça la bien te soki oza na problème na Manik de John bosilisa ngo erazo tia monoko na ye erazo atake bino est-ce que bomoni mwana manike moko aye azofinga mutu est-ce que bomoni manike du début à la fin émission atangi kombo mwana mutu viens nga Patrick Mayangi Gauthier Mascotte Richard Amelel International mon vieux Louison Mbata viens nga Gauthier Mascotte Apocalypse Bella le grand sénateur nakati États-Unis wana nakozwa pe moi réaction muke ya Jonathan Kadima secret d'amour azawana Prince Babia pe azapo eza quartier na bango bafandi na bango ngape donc théolobela na soka makamususu Mané de John abote ba bien ba na défaut te ba na ye baza bien éduqué botika na bino osana Manik de John silana na Manik de John tika Prince Babia sala musique na ye est-ce que ba maman ya ba artiste et musicien nyonso to monaka na Congo est-ce que bazanga ba problème est-ce que bazoka ba problème ya bana wana batiake bafingela ngo wera bafingela ngo jibe bafingela ngo kofi mais non
eza sens te Jonathan kadi maboni Ken piana makizembe tokos omona te nazali ba mama et nana ba prai ba prière ga yobiga maintenant ba prière vidéo na yebika malgré ba absence belé mais toi kaka yobi. Merci beaucoup na sepela ga komona yo donc manière de gens na bien. Oui, à tokos. OK. Merci beaucoup. Alors bolanda bana batu bazana bango très bien donc tala route prince afandina ba sœur na ye Laura Chou comment? Bien Ken piana pito pale. Yango bo fandi likopa boezani. Yanto fa ina prince babi on ne kona biso. To fa ina biso. Voilà. Voilà. Alors Prince Babia, je calcule et zo kende bien. Ouais, je calcule les autres qui sont bien vraiment et puis l'engagement c'est merci na baïnio surtout baza pour ngai ba soutenir nga de près ou de loin donc merci vraiment et puis l'engagement c'est juste ka ba soutien et bo tenir surtout bazo linga ba soutenir Prince Babia donc babinga et te ki yango lika momero tsholoba nabi que peut-être aux émissions sous mais elle aura au côté biso bona lo bangora mbalamo ko yate que mère soit un problème ba to ba sangisa maniki na Prince Babia vraiment donc et puis na linga ki pena lo ba que no ba tenir surtout ba bi que Prince Babia peut-être à côté maman boya maniki to mamoro boya ningi moro boya vraiment do ba excuser vraiment quoi. Merci beaucoup. Alors Prince boye comment y non Prince azala ki boye Prince sanité na bandi carrière en solo na ndenge moko bien no linga esila na ndenge moko ya bien ezate que non mon boy donc bato ba soutenir ngai nanga posa kaka soutien kaka to ki bazoya ko tika passer pas na yo et pas honorable Zakayo ba soué est-ce que ça lo bien sur mon identité na yo oyo ezo visa Angola. Ouais ça et ça l'a bien makas et ça l'a bien et ça normalement parce que c'est le téléphone pour lobby bazoya tika carte. Ouais plus de 143 89 180 27 80 plus de 143 89 180 27 80 donc tout les des Prince ba besoin et puis ba consommer toujours je calcule na les live déjà on a ba plateforme sur YouTube laisse-moi t'aimer na pesi ba tout ba mbote ba linga Prince ba bien. Merci beaucoup. Alors Malika tozoke na so na suka bozo conseiller na ba maman Afrique pena donc bozo conseiller na binora Prince ou bien bofandi. En fait Prince c'est un gars azala na respect azana garçon moi qui pani makamute en fait ba net du genre ba garçon balandaka makambo to benga mo ba PD makambo balandela rata likambo etali ete fa landela kaka moi mo balazala ka bonga en plus pe ezaka ningo lobi conseil ezanga raté so na vandi na souvent na pesa ke moi conseil azana mo ba droitier ba ligne na ya neni ya vivre. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, voilà, merci beaucoup. Alors, toujours continuer na biso na sur na vidéo na Manique de John. Ba bengi ngai pe quelque part balobino bazana ba preuve mo boye. Ndeko na ngale kechu soko sala boye pona bana mibale sepelisanga te. Soko sala pe na bana mibale boye sepelisanga te. Peggy Tita vraiment un message à la qui singa vraiment salinga passi dans makamoto to sala kaneti ba aventure za rande ya solo te Peggy Tita yaka te boy vraiment te leke tu boy te ngana loba na ngate mais na linga Peggy Tita ye moka témoigner pour na moni yango na téléphone et salinga vertige de ba histoire ngo te okaka okezala na ngoka ya solo ba Peggy Tita boni. Bonjour Ken Piana Pito Palais. Ça va? Oui, ça va, naza bien parce que déjà na comment déjà partenaire nao, na ça déjà collaboration dans opération bongisana mututu. Bongisana mutema donc nga pe na côté parmi batwango donc lelo naza nga na tambola na Kinshasa na dans partout na problème na on a pas problème comme ça muta à l'aise comme tambola partout. Na komi à l'aise mais makambo ce qu'on a bomba na mutema ndisko na komi ko dévoiler. Ba benga nga depuis butu ba lo weekend. Peggy Tita za makambo ebele mais azokoka kobimisa ngo na mikwa mutu msute alobi fo epa na yo Peggy Tita oza mal à l'aise problème ni nezo le kakatino. D'abord de un apporter les ketchup n'a porté les ketchup plainte n'a parqué à Kalamu déjà je pense que dans 2 jours mon père sera là déjà à Kinshasa pour na marambo les ketchup à Salanga à Violanga les ketchup à Viola yo. Donc, embrassant par force. Embrassant par force. Keto bimana ye kaka to ça amour.
so bobandaki nanu bolingo yango par téléphone ou bien ezalaki ndeni mekana ko faire éclaircir nanu bato mwa bien. D'abord de un, tant na kotaka équipe nationale. Et puis après, Maman Blandine Omar Yadaï, présidente Nabiso Azaka, na Londres. Tant à Ekoya, à Bing Sepso na fait Tinae. Donc il y a une conférence de presse, il y a musicien Moko. Et puis tant à Ekoya, ce qu'on a fait, on a Kassavubu. Tozaki na ba Yves Pan, na Freddy Akimbe. Toyeki par Bandal, Toye, biso tout ba Jael Show. Tofani tant Tofandi wana déjà on a déjà na combien déjà ba un mois déjà depuis na côté équipe nationale. Na on a un mois pas na kiko suba. Tant na kiko suba les kechu alandinga. Tant alandinga bi au moins te batutune bazana ba noka ngelo nini nganga ni mtufuna loba. Ngani suna lobi tita fozo makambu taka aux équipes nationales aux elo na biso banini mais nous avons na sepe no makasi wana na garçon moi kitoko banini. Il faut ko magara bébé na ngai. Ah na c'est bébé na yo. Na sens nini ouais pas na ke subata na baluka bo maman le kechu maman ay maman akainga na nzoto abandi embrasser nga parce que na qui dit bah oui embrasser nga vraiment là je dis ça la vérité mais peut-être était en ndenge ya logique façon zolo bela c'est comme si histoire ngo za mwa mulai doit histoire eza mwa mulai parce que histoire ngo le kechu abanda otindanga d'abord de un ba message na la landa kunae nala nda kunemena ya kate d'abord de un loko isalanga passe na mutema na vie nanga na on a s'embrasser na moi mobilité mais les kechu embrassanga par force là je dis ça vrai oza grand frère na ko ça été na ko misali kambote likambo na bimisa pourquoi na mona nzambe na senga pe pardon pas nzambe mais na mona sko likambo boy o esalama mabe na vie nanga na vuango te donc eza elo moni ya péché pas en plus elo ko na salama na volonté nanga te basanga par force pour na ke ko ta place moko boye il faut na fula mafuna sala boye ngai na banda ko cha tembele quelque chose qui pédé mais na nga moko na da témoin killer ce qui les kechu famille nanga ils ont traduire en justice likambo sali 8 mois passés. Donc on a Peggy na ndenge ya logique po eza jour mo peto ya na Karine nanda ku ya leketu ezalaka ba inere Karine a fongola chambre brusquement toyebi makambo to mona na leketu azosala na chambre na ye Karine ya Yesu a bloqué le biso chambre mbangu est-ce que aux occasions déjà ya komona chambre place leketu alala. Oui, déjà n'a occasion déjà passé. Kota déjà payé wana kati. Oui, na kota wana. C'est que ça na makambo peut-être kobi même sur la justice ozo boya peut-être lo ba miko. Non, parce que ngale kechu a poussanga ka ke non to bimana na bana boyango, ya pe na ba proche nanga on a betela pe na beta ba li solo. Mais le lekelanga ka ndenge le kechu embrassanga par force. Mais déjà le kechu abane ko tenter que to bimana plusieurs fois, il y a même de messages le kechu abane ko tindanga so tindanga message bébé roya, o même suna zelo na nda kuna fa na nda kuna zelo na lati ni niveau to la nayo au mona soka atindi bongo après a supprimer yango plusieurs fois ba place bon moi chose na yebo moi kangeli nga kanda yo ba ki roya oya te boeni et donc eloko na petit c'est pas ça na sala yango te yango lelo akoma misilanga ba retomber a diminuer ngai a sala boyanga peut-être na vérité lo mo blessanga o jamais ba salanga na vue na tikala pe ko sa showbiz te yango lelo na ko bimisanga pour na lekechu to ke na justice ndenge na daki sécrété pe violé par les kechu. Voilà, alors courage ga rebelle mais ce qui bo salango déjà msu na se akoti to yebi pété bon omoni jamais na ko bimisango bongo pito pale yo yebi naza mwana mobali lelo so otalinga même ngai bat ba ko kende pa ba benga ba gynécologue na éviter ba ko kende batalinga msu basenga ba examen ba mona ke na tikala passer rapport na mwana mobalité mutabane ko pousser nga na passer rapport c'était les kechu là je dire ça clairement parce que nga na bando côté la les kechu oh non j'irai marambo. Oui, nazo géré na lo bango na mon nzambe lo na avoué pourquoi parce que na mon nzambe lo ka bongo jamais ko fa na mutema jusqu'à quand je parle ça les questions à plusieurs fois na kena nda kunaye fanda awa kulala te na olamba boito sala camarade na zanaye ayebi makambo très bien Cédric yene mutu na betela mais loko tikala nga na mutema parce que les kechu a salanga likambo par force ou ezana volonté na ngate donc étant que humain le lo na bimisi yango on a le but que je vais le traduire en justice. Voilà, merci Peggy. Batba baté na bimana les kechu na poussaka nga akanga nga trop plusieurs fois ko komela ba message ko benga nga yaka donc nada même na ba preuve likambo na lo bango devant justice. Peggy teta merci. To préféré oya na plateau na biso to solango pena
tosola ngo pena émission mobimba esala biso bien. Voilà, merci. To soki wana numéro na contact yem so batu ba ko contact. Déjà na film déjà mon tuteur benga na film ba zo numéro nanga. Donc numéro nanga déjà za nango batutu parce que na appelé muto déjà lelo na moi combo donc pour na batba zo numéro nanga bato tout ba soutenir nga na affaire au nazo na mené les ketchou en justice batba soutenir nga vraiment pour na gagner procès sauf pour na gagner procès les ketchou à ko dédommager nga vraiment ils ont quelque chose de bien étant que un humain. Merci beaucoup. Histoire aux amoulai. Qu'est-ce que l'on va dire Zaïrois? Qu'est-ce que l'on va dire? Tout ce qui n'a pas besoin merci. Alda.